Alain a joué dans le salon déjà, là, image à grand, image à court de grand. Donc, pour la moi, c'est aussi avec honneur, avec dignité, la dignité qui tombe aux alabas, dès qu'il y a l'association pourcentage. Donc, nous avons mis un pourcentage, nous avons donc, tomber na kula mabe tomber na kula mabe cette fois-ci tout ça moi ordre qui a interpellé ezokunda moto avec honneur ezala na ndenge ya bien pas na ndenge ya kolia na mitu ya mowe donc ofeli bino kolia na mitu wana osomba bilamba boya koteka osombi bilamba na $10 nga koteka koto $20 c'est ce que nous refusons maintenant ezali au mobutu alobaka l'exploitation de l'homme par l'homme donc yo osombi na $10 ngai na tindi osomba sommes besoin de télé, on a ça va être télé, on sommes uniforme, c'est tout. Est-ce qu'il faut que sommes au solo la bien et au solo la bien. La deuxième matin, bah tout ça va briller au solo la bien. Et pour la pas éviter l'autre sur quoi il y a. Au solo la bien, c'est la vie. Au solo la bien, c'est la vie. Bah au sala yo c'est que bah sala yo ben donc yo parlant langue, parler du mais au la pigne aussi qui n'a rien. Donc Philippe, na mami tu as pour fâcher les gars d'ailleurs. Pour ça là yo wana na bakutu wana donc ya chuté le secteur est déjà bien fait si vous regardez quoi papa la monnaie que non a déplacé na niveau ya kauka à 1 heure 2 heures longue à taroyer sans problème comme kauka et puis victoire de la bébé tout baluira victoire de l'ensemble va transformer nos vies voilà selon la papa c'est que j'avais entendu parler il ne voulait pas que Batumisa parle. Ça y est. Donc, nous sommes assemblés là, à côté de la nous sommes assemblés là, à côté de la non, voilà, mais tout ça, comme dans l'air, on a des comme une barre, donc voilà, tu vas sur la même parité, on va classe parité, mais tout le va le laisser 30 jours, 40 jours au monde, Bonjour, bonsoir, na bandekignon sur besoin d'abisso partout dans le monde. J'ai comme Tox Nabino, 207 de la presse, pour chaque fois, vous continuez pour consulter sa confiance, vous continuez toujours pour faire sa encouragement, ma critique Nabino peut ça bien. Merci beaucoup Nabino tout et merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a Vision Plus Télévision, et ça va bien à chaque fois quand on a pour ça des informations et pour faire divertir Bino et puis pour faire informer Bino Makambo est dans la République démocratique du Congo et nous sommes aussi à la République démocratique du Congo précisément à Kinshasa et Toye et Sika Oyoboka qui est kama munene kwela qui kunu tunabiso ndeko nabiso leki nabiso oyo tout à travers ba cinéma to ba série télévisée et ndeko nabino Alain Mabala oyo lino mona ki ba information ndenge choc kweleli à perdre maman ya bana na ye mulunga na ye et yango biso na chaîne oyo Vision Plus Télévision de Kiti sur l'intérêt vous avez la Kauka et Sika oyo toye et Sika batie désormais matanga et Sika oyo bakolila mulunga ni ya papa Alain pour les amis de parler yango toye que vous information et to raconter qui lever Masasi Kabamba kwa chaque fois ceux qui likambo ko ezali surtout ya bawa azalaka wana toujours alors tu raconter qui lever Masasi et puis tu raconter qui quoi c'est responsable côté ya maman na biso oyo akufi atiki biso par rapport à banungu nyonso sofika likambo téléphone likambo changer lié ya matanga tout wana bokoyoka ko na vidéo oyo ensemble tokende na bino Jack Kanangila bazali na sima caméra à complicité à Vision Plus Télévision avec maman Bella Lindanga tokende tolanda vidéo oyo bozwa ba précision bozwa ba information parce que biso tokitaka na terrain tokende tolanda vidéo. Ngana pompe bombe na makolo na sa makolo pour la sensation donc habiti na pompe na makolo na sinde makolo donc habiti nazoyo bombe wana ba nerf wana bombe nerf wana tango kota azoka na
Donc je pleurais tant que tu as sambela mona yasele ko sambela de lo sambo la mezo kanga ngai nazoka pasi nakende kopema wana baparole oye parole zaloba nakende kopema alors ekosala que dernièrement makati ntango atali ye kopema yango bende koloba akende kopema ya ndenge nini akufa akende akufa na ye akufa akofi akopema ate azomona pasi toute opération osala ye pasi makasi alors makati ntango akei kotala ye dernièrement makati ayebisa adi bénir les enfants. Bénir les enfants. Il faut bénir les enfants. Il y a le but, non, au bâti. Dans le pays, ça va dans la maternité. Ma catal, il faut bénir les enfants. Il ne faut pas la maille bâti. Tu es malade, des mozana, les londobités, il faut bénir les enfants. Avec courage. Abi oya mukenda ko website makata ifolo bana makati ya system par là aye benga bana la chambre na chambre na makati est présente beni bana na ye wale sa bana aye si bana ti esili a bénir bango à donc 1 de ces 4 matin mona on va la soutenir pour la courage pour la personne conseiller beaucoup na sima nango abali ko bénir bana a bénir bango on a la kaka c'était comme ça déjà ces jours-là bana ba dire que maman n'est qu'à zobela un jour elle va nous laisser voilà ndenge elekela donc na suka awa ba souffrance na ye ndenge ba douleur eleki makasi c'est juste que nakende opemba koti kosambela wana ezobloke nga naloba suka komaki nango mpona papa c'est que j'avais entendu parler et ne voulait pas que batumisa kopala abaki akotikala na bana kotumisa ye akotikala na bana kotumisa ye vraiment batumisa ale na nsima c'est ce qu'elle disait yango moni que même quand je suis passé hier matin bato bana batomboka mwa moke ezali kokalme bango non alobaki botumisa alain te po akotikala na bana et ce qu'elle disait à chaque fois azalaki so makati ake alobi bongo même ngako so na te azoloba bongo omoni tomeka korespecte maloba ntango olobi to respecte maloba ya mowei ya sele masasi kabamba mais par rapport à ça moi ndenge na mbila yekoti na famille ya mama mijo tomoni video deja oyo esalami c'est instituteur ya mama mijo koloba oyo alobaki oyokaki koréclame surtout par rapport ya liwa ya yaki epuis na ndenge oyo apale azwi décision sololi na famille mpe koloba ntango sikoyo na résidence na bango privé sikoyo nakomi bango na résidence familiale eye mwa makambo moko bien te des familles par rapport à ça misusu baye famille yango misusu baye misusu batikali baosala matanga na bandenge na bango quelque part ezaki ya mikolo soigné voisin ozalaki na bango ozalaki koencadre mikolo wana moralement ntango omona réaction na yo toni okoyikoyeba par rapport à ça je peux dire que balobaka mwasi soki balingani na mobali bakomi moto moko c'est vrai autant tokenda wese tokenda biso te ntango tia biso na cercueil tokenda biso te donc eza na baparametre balobeli bakomi un eza na parametre mosusu toza kaka moto na moto na ndenge na ye donc mosusu azali asambelaka akota pa nzambe mosusu asambelaka te akota pa diako donc voilà mais toza na biso un mais moto na moto ekomi na lere wana nzela ekomi mibale donc voilà ti basi balobaka même parité balobaka ngo kaka koloba baklasse parité mais tobala mobali olese 30 jours 40 jours omona ndenge ngai okota donc voilà kota na parité ekoka te alors papa alain eloko asali ya kolongola matanga koya nango na kauka nazopesa te réponse ya liboso nazopesa ya ye moko ya papa alain na mitie na place na ye ya mibale na kopesa mpona
bato mosusu bazolanda na pembeni. Donc papa le atali makala mpona place ndako ezali kikwiti bakangi yango. Il faut kobima na moto to kokota na moto place wana moto ezokota te, barrière ezali makala ali bloqué eza moyen koleka porte eza c'est très difficile mpona koleka même soki okoti kaka victoire kokoma na yolo ezo acrobatie nzela katikati nde ezosalema eza nde bazobongota mpe imwe nzambo eza acrobatie ali. Donc kolora le problème kutu mosusu nani akondima atika motuka nde na 500 mètres kwa ya matanga ana confiance te. Et puis okoki kovanda koya 1h du matin place wana te obi okolongwa 2h du matin place wana te nayebi si yo babeti wana okosolola bien nayebi si okosolola bien na 2h du matin babeti so babwili yo okosolola bien epo okolapa nayebi te lobi so moya kosolola bien cela veut dire bakosala yo esengi basala yo pena donc oparle en langue oparle tout mais olapi osiliki na lin donc ofili na mami tu apuko vachele yeli lenga d'ailleurs on va sala yo wana na bapeti wana donc ya souté le secteur est déjà bien fait c'est une radio quoi papa la monnaie que non a déplacé na niveau ya kauka ata 1h 2h longwe ata oye sans problème niveau kauka et puis victoire les a pembé sur balou kaka victoire la centre va transport non sozi wana selon nga wana côté ya papa la deuxième volet papa le babalani na mamitu bakomi moto moko na moto moko wana eza parce que baboti bana surtout so baboti déjà moto moko confirmé kofana sikoyo ata abalaki ye na ndenge ya bien 100% abali ye aza na famille eza likambo ya kosolola na famille sa famille moto akufi 1h30 ya lundi tokoma lundi okoki kovanda jour wana mardi nango to mercredi olongoli matanga kodeplace yango tout en dialoguant na liboni ya mosusu koyebisa bango mpe ke moni tovandi awa bato bazoya tala bato bazouta kote kuna tala bakangi motu tala moto atiki moto bakunda azongi bayini pne donc voilà tomata tokutelinga esimba nango kaka omoni tonatomona ndenge bopete tokuti kotoyo avec la famille ya mwasi ane asenango na kanda asenango na kanda siko ale azwi bana pokaka toke abetango na méchant koto wana deuxième volet nabi na kasi volet ya liboso ana raison ape na faute parce que fallait assurer quand même apaiser baninga pe à faire comprendre bango même matanga nga ya aza mwasi na balaki ya matanga mais aina kanda pourquoi aina kanda pour elle fallait vous aller toujours apaiser parce que tant on fait on va parler de na baloba na l'exemple ils ont baloba na moment de mais quand banda na moment de lelo nazaka ande na zalaka uzomona asikubato ndenge sio nakutani na ye uzomona te kufana ke makala na makala kwa pona nini parce que boro abetanga ke na boma mwana nga moko sikoyo soki na lwaka ke nazo ata ya jeka ya kosanga ta ke o neveni mutalobi na bimeli na ko exécuter selon ndenge na kosalela parce que même si on a di paya moko na ko exécuter ye bakaninga pe na kelo baleki na ye kwa bisinga ke alobaki na boma mwana voilà moni le onde na taula nango otiko tisha kufa douleur sa yanga bato bakosana bango menga na douleur nanga mais so na kani mutu foto kabola ne douleur wana donc il faut alanda teshi ngana ke makala bien pena landa teshi donc voilà c'est voilà muto kufeli il faut oyoka onus et puis ya ba obana yo nyonso ne dosenga kaka tozala na maîtrise parce que tant on doit concevoir yango tokoka to trier wapi ya bien oyo wapi ezala donc maki na kanda ye kotonde esali mpona développer mwasi oyo azali kongoli ya ces réactions mpe ezalaki bien ya koréagir subitement aussi na internet mpona bato sepeli te matombango sikokosa aussi kambo ya telefone mwasi eske koleki azwa to mobali
wana muluba boye nyoka azokende ndenge nyoka azokende vers victoire so bakati mokila wa ba donc oyo nyonso ekozala liboso na ya koswama c'est ça le serpent donc soki nyoka azokende victoire bakati mokila oyo nyonso eza liboso na ye méchant vene wana nyonso akotiango na oyo nyonso eza liboso na ye epepe te lokola déjà Palmire akufeli yaya akufi yaya oyo basambelelaki ke avec elika ke yaya oyo akobika na bapasteur na biso kaka na la foi par la foi balobi akobika nzambe akotia loboko tosali ke oyo nyonso eza olobama mpo na yaya akoyoka bien mais yaya ayoki bien te yaya wana akufi moto azwaka liboma ntango moto azwaka liboma aoluba n'importe quoi, mais il y a un temps il y a à récupérer après récupérer dans la malheureuse de baki dans la malheureuse ah pardon comprendre nga pas de sous la géance c'est très tôt quand ça doit dire comment donc il y a vu les bombes parce que mon temps j'ai les bombes pour vous conseiller nini ça j'ai les bombes nenga j'ai les bombes wana tika assez défoulé abimisa oza yikatina on pourra la récupérer na sima pour lui montrer que tale le mostala qui tale le mostala c'est comme ça ils ont troublé ça lié parce que ngana olinga ne pas aller à la maîtrise ligne à la de la yamote acha bomwasi c'est bomwasi c'est les massage voilà quelque part dans le téléphone répondre on a aussi ça pour na kota ligne comme il y a téléphone les na sola kina pale téléphone pesa pale na hospital apesaki papa ale docteur na bengaki apesi ye telefone papa ale azwaki telefone na maboko ya semete na ye te donc moyena lobela mpena likambo ngo eza te téléphone eza na mo intérêt comment je sais pas eza nango normal pourquoi bandeko mosi bagige likambo ya telefone abotoli bon là donc aloba nebandeli ke bazali bato mibale balingani mais il y a un moment donné moto akendaka na ndenge na ye nabi akenda atoilette akenda na ndenge na ye wala omoni donc na lere tokosisa makambo ekosila les deux familles ovanda et okomona ke ntango bakosenga bon wapi biloko ya mamicho maputa na ye ekobima basapato ne ekobima okomona na telefone wana mpe ekobima nango wana pour récupérer les téléphones, il y a des c'est ça va se faire. Présentement, pas de soit dobenga na numéro ya mamicho pour la confirmation. Bayeba est-ce que oui ou non. Il y a pas dobenga. Donc aller à après il faut répondre na téléphone là. Moi si na on la défend encore. Alors sa téléphone na ye ba makambo. Aller dans la téléphone ya bien comme on wana ba. Soit ba mpesa mwana to famille sur problème ba uzonsa bilo ndoso ya mamicho tango sa kundaye ba fungoli chambre et par exemple avec un téléphone libérateur. Quelque part, quand on veut une makambo, il y a déplacement, il y a matanga, et si quand il y a une résidence, il y a bango, pas aller payer une résidence familiale. Mais quelque part, il y a une chose, il y a pas que mon bon bio, il fait ma samba, c'est un petit africain. Matanga et si pour tout pays et si kaka il faut balayer yango parce que babi alobi soki après 40 jours moto moué a foutu après 40 jours soki moué et surtout la quand ici pour y aller de vendre quelque part il y a condamné on déjà moi maté est-ce que là obligatoire kaka moto a foutu les tout balayer place on a vu parce qu'après c'est moi d'exemple habitant on va le ici pour moué a foutu la numéro quelque part les gens vont vous dire si nous doit la couper nous payer na photo pour mener parce que bateau de l'eau là il va être photo là c'est pas le rôle dans par rapport à ça pour déplacer corps ya mawai pour déplacer matanga ngana ndenge na concevoir amza ndenge na ngana ainsi que lelo Kinshasa soki moto azali kovanda na lubwaku ayiba ndenge na barumbu
on a air moko le bois que moi ba tout soit qui est dans le bois vous êtes ya on va déplacer maintenant on a place moko il y a sécurité là ah on a sécurité vous voyez ya on va déplacer maintenant les likambo ya kuyoka na kaka c'est pas que bon ici mon way étranger côté bon mais non et ça quand ils ont été concevoir mais on a ici ils ont la likambo ya solo là pour ça la déplacement place ba ba moto ko ya parce que ça va toujours travailler 23 heures mais à lui que écoute je voyage demain à 10 heures mais ceux qui n'a moni seconde na matanga na mona ni tema be fona moni ça et donc même na 1 heure donc on a 1 heure 3 aïe 23 heures aïe à mon place en sécurité accueilli bien c'est ça dans ici côté on a nazo condamné pour la té on a mis à la sécurité kaka et puis arrivé à bateau posana docteur Songaba aouya type ne ya matama mini wana type wana soki aye atiki yango na ezo akotiti kikweta pa matanga za avant zonga akuta wana bapine si bakolo na bazwa yango déjà batiki biso na likolo ya babrique siko na yebite soki akosekla chichi ozomona parce que moto nyonso moto moso akotika motuka atei akuti bagrata na nsima pene na mbele kolere kaka vio ya otona na bora bwala kisingine bangulu chango na kikanda na kolere pene tongo na mesha kaka tela mboka ne tulala na bamia tela kaka lipa tela lipa desa komi boy obi ke okolia 12 ba tipo yo c'est un gourmand au lieu de 12 au lieu pas descend pour calali pas descend jusqu'au simbiango au nyati secret boy 5 sur 5 millions on a mon boulot donc ba méchant et tout ça la partie on bien ya ngwane comme il kamera donc insécurité est dans bon voilà parce que nous sommes quelque part papa na raison mais quelque part aussi on nous dit bon peut-être à Ibani à moi je ma quand qui est comme ça quand même normal pour parce que ça va quand même à l'aise mais nous sommes bien un peu avec la côté manque à gagner. On a pas manque à gagner. On a dit bayaya bakoya kawana do bango bakotole bango do bakoto artiste bakoya dilomina do bano on a ko batu la kamoko na moko donc na manque à gagner pour na bango siko tango moto azo tole yo tango tole ko waza na gauche na yeko na lo sala ni ata ko droite mbala moko tango azo tole ko to yo ozotala ye mais ye pe azodoite koto fondre quelque chose oyo komonana badéplacement akenda donc voilà donc eza risque ya baartiste donc yo oya batolo ti na moele binière pour que bazwa nefiske tike ozalaki nango bazwa kaka donc oki okasi volere soki aye na mission déjà ya koyiba eke akutani na cop nakosalaka cop na esili yo oyebi ete eza na motu epuis bayebisa leni acha bango la kaka basala banderole bacha banderole bango nde baoya na la koto ebe alem to kopia bango la ba ke cha banderole na wakala voyez pour ya zastar ba ya ça donc même sur soupa mais ba tout ba attitude de gens déjà ba na tanga tant que donné tant que conseiller à le wana le mo pratiquer ni souhait na lo par rapport à tanga pour ce qui comme d'habitude, on a toujours dit que Alain a joué dans notre salon déjà, la image à grand, image à court de grand. Donc, moi, c'est aussi avec honneur, avec dignité, dignité, l'association pourcentage. Donc, mutu akomeka koya no alenga na oluka mutu te pourcentage mutu akoya na eloko wana donc akotombe na kula mabe cette fois-ci totia mwa ordre tuna ke ANTPC ezokunda moto avec honneur ezala na ndenge ya bien epa na ndenge ya kolia na mitu ya mowe moto akofeli bino boliaka mitu wana kosomba bilamba boya koteka osombi bilamba na $10 ba koteka koso $20 c'est ce que nous refusons maintenant ezali l'exploitation de l'homme par l'homme.
donc yo sombi na 10 dollars nani atindi osomba somba so kitendi moko lakisa bato ke kitendi yango osombaki uniforme c'est tout yo est ce que yo faut que somba 100%. Ah, eloko wana nde toujours refuser cette fois-ci toli bavola ndenge wana te tolinga mosika voilà merci donc je crois bien Mando Bolandi